Bonjour, bonsoir. Avant que bande émission na biso topesaka merci na Seigneur kolala kulamuka eza habitude te zangulu ya Nzambe. Tomoni susu jeudi ya lelo bandeko na ngai. J'espère bozomona miniature wana. Miniature wana eza Mam Sicile, miniature wana eza Papa Serge, miniature wana eza Pasteur de la foi. J'espère bino moko boyebi bato a théâtre na biso boyebi bango boyebi makambo ezoleka. Ce n'est pas la peine to bando pesa sous ba détail parce que boyebi yango très bien. Au coach au liker, au coach au partager, au coach au s'abonner, ce qui est la première fois au coût en émission Cuisine Yannick TV ko zapete s'abonner pour recevoir encore des émissions. J'espère bien awa to fingarate awa to lo baraka ka vérité sauf rien. Tolali tolamuki na ngambu ya bato ya théâtre na biso bino mo bandeko na bozo yeba na communauté na biso congolaise makambo ezanga raté. Tomoni lokola Pasteur de la foi ko pesa vraiment matière. Parce que kota la message à peana et sous na mama na matière bandeko na ngai. Borotuna pourquoi Cuisine Yannick TV azolo baboye. J'espère bino moko boye binga bien na zarana bankité. Cuisine Yannick TV na bino alobaka wa yoki amoni amemelaka bino boye bandenge ni makamango ezotambola. Tolali tolamuki batu misusu a théâtre balingi pe. Mais na ngambo batu misusu a théâtre balingi na bango guerre. Makambu na makambo ezobima bandeko na ngabo kanga bien. Tolali tolamuki tomoni si la bisal aposté. Azan a problème à Belleville te azan a besoin paix. Mais banda dimanche tu kokoma lelo to moni Belleville et sika posté te Belleville à répondre te à l'obito Belleville azan a prière. Belleville azan a prière avant que de prière bandero na ngaso azan a problème na mutu. Ba vandara nano luka kimia bino na bino bokuta na sila bo senga na pardon bo loba na nano eloko nino jusque ezo kabola bino. Parce que mutu ebi Belleville lokola yemo Nzambe azate. Mutebi si la bisa lokola ye moko na Nzambe azate. Todo loba na Pasteur de la foi parce que Pasteur de la foi aza papa. Aza pasteur asala ki rôle na ye. Ya ki pasteur apesi conseil mutu nyotu amona ki pa yo ki message wana. Mais tola makambo ezo bima ka bandeko na ngai. Makambo ebima na ngambu na biso bato a théâtre. S'il vous plaît, bandeko nanga basi mbali tozana ka poto finga bino te to linga bino nyonso boaka bana mboka to sala ka musala moko to luka na ope asole kota gero bino bo luka après message oyo musala Nzambe soka lobi bandeko nanga to kaka maloba e Pasteur de la foi kam ndebo jouana ye ndebo jouane na ba théâtre na mino bo message na ye. Bozwango ka légère, bozwango ka Pasteur de la foi lobine ka ça va passer. Bandeko na bokeba. Maloba musala Nzambe eza jeté bandeko na nga. Pasteur de la foi soki bozwa ka ndenge biso tozwa ka Pasteur de la foi bokoloba biloko bozoloba te. Pe boko sala biloko bozo sala te. Mutu na mutu conscience na bino esala la famille. Makambo yo tolinga tomona bibembe ndenge ezolandana tolinga tomona bambasu ndenge ezobuaka na njoto. Nzamba mawa akiti mawa na ye Nzamba mawa alobi na kanali ya musala Nzambe Pasteur de la foi. Tomoni tolali tolamuki Papa Serge pe aleki alobi ngande nazana nga pasteur patron. Ngande nazana na problème asi la te. Na joua na kat na groupe ya SB même deux fois même une fois mais 8 ans na jouer à lisusu te. Nazala na problème ya si la te nazana problème ya babakuku te pe nazana problème ya mutu te. Tozana besoin ya paix. J'espère bandeko na bino moko boyebi voix ya Papa Serge boko okango. Papa Serge pe azoloba. Cuisine Yannick TV na lingaka malamu. Botala ka mibali ya minene lokola Papa Serge mobala mukia mukolo azalaka te mobala za mobala kotika na mobali parce que mobali aza chef na famille chef partout mobala za la première position po biso toza babantu toza mindele te mobali batiaka toujours na place na ya ki mobali aza mobali o aza na lettre H à reconnaître ma benaye, à l'équipe, à s'engager la pardon, à lobby, à en a besoin à paix.
Et ça, l'inga cuisine Yannick TV bien. Nous habitons na memelango bino. J'espère nazo balancer bo kanam papa Serge Ndenge à lobby. J'espère boebi voix na ye. Tozo continuer émission na biso. Nous voulons la paix. Je suis Serge Mwembo, autrement appelé Pasteur Patron, artiste de mon pays. J'aime la paix et je suis pour la paix. Nous soutenons la paix. La paix pour les artistes, la paix avec les artistes. Les artistes unis. Bandeko nanga, j'espère bino moko bolandi papa Serge. Boki papa Serge Ndenga lobby très bien à marcher ba monter à lobby n'est vrai. Biso to lingaka boy, biso to ana besoin ya paix, to ana besoin ya guerre te, ya barando te, ya ba polémique te, mais to ana besoin ya paix. Nous voulons la paix. Et que ça la biso nyonso bien même na mboka na biso to ana posa ya paix. Ezala toujours kati na biso, ezala ka bongo bandeko nanga. Kotala lisusu to lali to lamuki to ekomona susu papa Ibutu bomona keleka na be émission afukami. Papa Ibutu afukami bino mon boyebi mobali lokwa Ibutu. Abange tumbata luka makamu mwasi akosa. Mais Ibutu a reconnaître ma bena ye. Ibutu alobi naza mutu. Naza na berer. Naza na malamu nanga. Mais kotala ma bena ngai. Emsu na finga mama sila bisol na finga. Na finga babaku. Na finga ya Gabi. Na finga mama Teresa. Atanga kikutu bakombo mutabatu. Alobi nazo senga pardon. Kofuka manangai. Ezola ki sa vraiment naza na posa ba limbisanga naza na problème na bangote et ça la kinga bien boende zalaka pasteur de la foi ceux qui okoka émission nanga et que zala bien Belvina si la bisal ba vendre ensemble ba solo la ba sali live ou bien ba sali première ba fanya si la bisal ba bakuku ba mona ba fanya Belleville famille bota ba mona pe ereni parce que ekezala bien parce que tout le monde tolali tolamuki makambo ebi makambo poto stopango même pasteur de la foi sala ki na ye message na ye eza bien mais biso ototikali ototalaka bango tolandaka bango mabe ezobota kaka mabe o poto stopango poto arretango esinga ka bango nde basala devoir wana to bona biso te sila bisala posta qui c'est bien est-ce que Belleville a posté est-ce que Belleville to mona chata photo sila non priya ngwa ko sala ndenge nini. Oui, bandeko nangai bino moko pe nazo balancer bo ka décor boyebi décor très bien décor pe amemi message ya pe pona ba ser na mi balé en tout cas et que ça la bien bino moko bolana na décor ndenge un message oyo nazo balancer à suivre. Papa Jean-Paul na simanaye nzamba banonsa la batu babongola mitema bamakeya na ye na sima ba film na bino banonsa la nzamba changer ba via batu boye bake batu wana bakomo kufanzala mutu mwa bana na ndako akenda église penza te marata film oyo pasteur de la foi za te po ebike il va où elle va tirer quelque chose venant de Dieu na ba film na bino puisque papa fandi en jouer sous té na souci en luka bozala ensemble bato wana bakufi nzala alors omi tuna ba question oyeba combien des âmes oyo kufa nzala combien de bana nzambe oba ovanda Décor kolela te loba c'est vrai. Je vous jure. Ma tableau n'est nyonso, ils ont prédication. Alors, ma tableau n'est ici la maga. Montant soit, il est au mot n'a pas ensemble. Bandeko nanga bino mo j'espère boki décor à lobby très bien. Belleville si la boza mikolo conscience na bino esala. Tozaka kana posa ya paix. Nous voulons la paix. La paix de Jésus-Christ est régnée au milieu de vous. Bo manifester, bo se manifester na ba faille na bino, na ba commentaire na nous la même émission, même pour 30 minutes et que ça la bien la famille.
J'espère bandeko na nga na lingi na balance boka na ibutu ndenga lobaki parce que na lobaka na ba audio na lobaka pona pesa bino ba précision quoi o tozoloba boyo kaka to moboka na no message ya papa ibutu la famille okocho like vidéo like vidéo okocho partager mission boka na message ya papa ibutu après toujours continuer mission na biso ensemble. Papa Ibutu asengi pardon, nous voulons la paix nous tous. Bozoka papa Ibutu yemoko azo senga pardon à reconnaître ma benaye. Yebo combien de fois biso ba otoboya si les moko accepté. Zamba zwa lokumu vraiment. Oui, hein? Toza bato BRR na samoyo. Et ndeko na biso papa Ibutu reconnaître ma bena ya asengi pardon na baba koko nyonso na mamsi na biso bino moko bolanda très bien. Vraiment, Bwende Zalaka, la famille sacrée. C'est bien. Ni kiti sanzamba tombola. Amen. C'est ça. Nous voulons la paix. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, oui, tout le monde yango papa Ibutu afukami. En tout cas, ils ont le komoro quand ils touché biso, vraiment bien, Bwende Zalaka. Ozo reconnaître que si la Bissal, il y a Gabi, Maman Thérèse, Abata Basser, ça c'est la famille sacrée. Ils ont vraiment bon papa Ibutu. La famille sacrée. J'espère que message à papa Ibutu nenga lobby bien. En tout cas, vraiment to sepeli parce que biso to lingara bo et to ana posa ya paix. Paix wana toza na posa na wetika la libela na communauté na biso congolais na ngambu ya bato théâtre na biso et que ça la bien la famille. Nazo balancer bino moboka pe mama Thérèse ndenge ekoloba parce que mutu nyoto azana posa ya paix. Boyoka mama Thérèse à suivre. A retourner les sous na groupe ya moto mon côté parce que le biso sous boy ça nzamba lobi to lingana po biso ka biso na sima toza na bomoko to longola ba
balatine bamakambi ebele eza kati so bacomédien donc nzambe aoyoka biso ma so tozozala kaka nga na makambo ya mutu na motema nga na makambo ya mutu na motema nzambe aoyoka biso mawa te tosala omosala nzambe si il faut senga pardon to mpe olimisa ndenge moko mama na kolimisa nani po eza mateya oyo papa alobi lelo il faut kimi ekota entre bino na bino baartiste est ce que ya ana aza na likambo ya mutu to mpe mutu moko aza na likambo ya ana aza te nyonso aza ba bon terme alors pasteur alobi lisusu boye azwi décision soki bolingo eza te entre bino akotourne lisusu na groupe ya moto moko te na filme ya moto moko te décision na ye wana ya ana oanalyse yango ndenge nini aza mosala nzambe mpe aza papa ntango azwi décision na ayebi pourquoi seke ayebi ke ye bato mo baoyokana te otourne te po eteya bango mpo bango tozalaka na posa na ye makasi na bafilme soki azali esalaka bien na ejoueli na ye na elobeli na ye na eteyeli na ye na façon na ye na style na ye ya kojoue aza unique na genre na ye donc alimbisa baza bandeko na ye bakolege na ye bana na ye parce que aza mosala nzambe azalaka mwana te azalaka toujours papa te aza mwana moke donc alimbisa biso alemba biso te toa minu na ye ya njoko alembaka minu na ye te akontinue kaka koencadre biso kobengisa biso na bajournée ya boye dimanche boye tobondeli ensemble ntango mosusu tochange ntango mosusu bokochange yo ozalaka na mame sisila mingi likambo mame seza suswa non tozopesa mpe te ntango mosusu ozalaka mapembeni na bango mwa liloba mpe ya mwa malamu oyo soki okomemeli ye mpe oyo papa na biso de la fois te ezala malamu est-ce que oza mpe te kokonseye bango mpe makasi na okonseye na oyebisa ye entre biso mbali awa lelo kilo kiti mingi na les abaku na makambo ezoleka energie ya bapelombe ozali mwana bato bazokoakise bango puiske les abaku papa fo boyebake bafaux compte eza ebele babaku baa bato ya mayeni baa baintellectuel kosolola nayebi te soso osola na bakuku ata moko soki osola na bakuku moko okomprendre na osola baange adorable baza na likambo ya moto te bazalaka ouvert bazalaka na moto nyonso to malamu nayebi te bafaux compte eza ebele moto moko akosala faux compte po asalika bakuku omona donc mena ndibi te na place moko bakuku avandi ayebi ke papa elombe apapa na biso tala mbote ya respect topesaki nga nakuti kiti ebima napesi mbote ya respect ya lusito parce que papa masumu bango nyonso bazalaki yana nakobana no ndeni kote abakuku ayebi ke papa elombe nde abota mama na bango bandofinga papa na koko na bango ndeni ezaka balezo ti makambo ebelebele kikili ebimaka papa elombe palimbisa biso toyaka bala na ye mokili yango ndenge ezotambola toyebi te osala likambo te balobi osalaki yango osali te babi yo moto osali donc mokili yango tozoyo mesala baminyaminya yango batiaka baminya tie alors liloba na baza neti bato mosusu likambo wana ngapaya na sepela babengaka mokolo na mokolo bato mosusu wana eza yango injire te boluka soki injire mosusu na kota mokolo wana maa mokolo antuka naka mokolo ane pase bakokisa 50 ano nakokisa 51 na vraiment mokolo na vraiment mokolo boluka injire mosusu liloba na bakuku oyebisa bango nini baotala ange adorable o bakuka je kiffe je vous love aïe papa Josué pasteur moto na nzambe tala kaka na babakupu eza biso babakupu papa Josué amosala nzambe apasteur ateyaka biso toujours kimia bolingo bopoto bozala na bolingo mams de cœur mams aye te adelegaki yo mams adelege nga ndemuna moto aza kozoli pamboline yomo biso kuna badelega ya bana luka esika badelega voilà ramazani emo par rapport ya activité lelo ezalaki mpona bino baartiste donc activité lelo eleki vraiment bien donc eza mateya oyo mingi place na kaka ezaka mpona bolingo donc bolingo pasteur de la foi lié tolingana kolingana ezala ya hypocrisie te mais tolingana vraiment ya solo donc mposa na ye eza vraiment yango wana donc nde toyeboye nayebi ke soki nazali na problème na motu boye il faut aluka na bongisa so motu boye asalaka po soki ozala wana na problème na ye te mais motu moko ayina yo kaka boswana te bobebana te mais alingaka komona ntina moko boye te donc oyo ngai na bayebi ke nasala bango mabe ntango mosusu babetisa bango libaku olimbisama oyo basalanga mabe mpo mabe ezala mpa bato oyo basalanga mabe mavia bato via mlanga ibutu no fosaka boye za émission za mabete omoni via na mama de la paix
aisanga konsenga me na kata kinga bia yo konsenga konsenga ni yo konsenga ni o te vie nga bia rashi yo konsenga ni suka na zwe ka mwandambu na tira mutu zwe ka sena dodi kaka na tira mutu ma vie avantinga yakigia po conseiller mutu befo na frisa ibutu okotisinga mamo directement na entrée de jeu et ça le bien mais tu remarquer pour analyser moki parce qu'il y a des gens et bali bata la biso il y a des gens qui batindi biso la question on retourne par rapport à Maramo vraiment on passe na biso de la fois la PC mbote sikazali pour battre retenir l'entrée de jeu na yo osengi si la pardon osengi Jérémy Chabani pardon osengi c'est comme abi. J'espère bandeko nanga bolandi émission bien bolandi e bandeli Chisuka. Kacho konda wetu mama Jeannette Bosolo chez la Fayulu na kati ya Genève. Bolandi émission ndenge nini partout bozwami bolandi on a pays nini bo se manifester bo commenter bo s'abonner bo partager émission o ekosala bien mam sisi la toujours respect yende mama na biso baba kouk même moral même esprit toujours ensemble oncle des abakouk toza vraiment na besoin ya paix to prier pe mingi pona bato ya théâtre na biso na biso pe to luka pe kati na bango ekosala toujours bien. Union fait la force. Na ba prière na biso, na ba soutien na biso to lobela rabango. En tout cas, ceux qui toza toujours bon moko et que ça la toujours bien. La famille on a memela kibino na mukolo alelo kaka yango. Lelo na lobaki na koloba mingi te na la kibino kaka message oboyo kabino mobo comprendre selon moko la moko ndenge aku comprendre message oyo. Merci na bandeko nyonso bozaki na live nanga. Merci na badeko bako ya après, merci na ba o bako s'abonner, o bako liker, o bako partager. Merci na lela bino à trop, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.